Allo batatana mama bandeko obolanda biso partout na Kimbangu 21.me tolinto sola muke na mwa actualité ezoleka mikolo yo na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu eleki mwa mikolo muke na kini kuna ba guerre ngwe bandi lisusu to lobango polele bandeko ya 3 égale à 1 na lobite ke batu nyonso bakendaka na kota 3 égale à 1 nazoloba batu mwandambo ya batu oyo bakendaka na côté ya 3 égale à 1 parce que soki tozoloba côté ya 3 égale à 1 soki yo kotaka na wana makambo mabe te to lingana ba séparation te ko se sentir mabe te pamba te nde balobaka mutu moko akoki pe kofingisa batu nyonso donc tant tozolobela 3 égale à 1 soki yo lingaka na yo babiloka ba séparation te kokanisa te ke jomaka azosangisaka batu nyonso bandeko ya ratelki na Kinshasa kuna batindamaki basala émission na mikolo euti kolekawa donc na mwa oka tozali basala émission balekisi yango elekaki na RTNC eleki na ratelki donc bandi so babiloka kofinga donc bafinga pena surtout bango mutu na bango bête noire pona bango ezali papa Paul Kisolokele mais turo pena basangisi penza batu nyonso donc balobi babiloko moko ezanga tina officiellement balobi ki en tout cas séparation donc o ezali pena message batinda ekona na mokoto que mbalo pena bo tshako espoir te ke toko sangana donc séparation pena donc confirmé ya libela donc bokabwani na kanisi bokolanda moi ba extrait la vérité écoutez Kalabele la vérité les mensonges restera toujours les mensonges Tazareko Kende qui vivra verra moi ba extrait ya message ya papa Charles Diangenda message wana pesaki yango le 21 juin ezalaki dimanche le 21 juin na mokoto amekaki mwa moke kotouche makambo yango kaka na souci oyo tozali nango ndenge nini bana ya papa Simon Kimbangu tozalaka ko comprendre te malgré batu ebele basambelaka mpona koluka kimia na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu mais eza na batu oyo bamoni ke séparation eza nango malamu nakanisi soki boyebi na Angola kuna bato balanda Angola bayebi ndenge nini makambo ngo ezali na moni eloko epelisi moto na bato bayebi te pamba te mingi kati na biso toyokaka ba information utaka par-ci par-là enga penda na linga ko tia commentaire na likambo te soki naza na ba preuve te donc ndenge bozomona nga na sali video nazoloba pamba te na kati ya video bokolanda ba preuve ya ba makambo mosusu na kolobela la vérité écoutez Kalabele la vérité les mensonges restera toujours les mensonges Tazareko Kende qui vivra verra nakanisi makambo ezoleka na Angola gouvernement angolais a décidé painaye à reconnaître que église kimbangiste ya solo ezali église kimbangiste ya côté ya 26 égale à 1 pambate gouvernement angolais ayi kozwa décision na pambate moi makambo ebele nakasi na kosala pena vidéo spéciale pona kolobela makambo pona nini gouvernement angolais a reconnaître côté à 26 et ba raison na bino bato bolobi ki papa Paul Kisolokele a commis chef spirituel ya bana 26 na kansi bolanda extrait wana ye moko papa Simon Kimbangu kiangani alobela ki yango ki papa Paul Kisolokele donc ye muta commis chef spirituel ya bana 26 toujours ça l'investigation tout ça déjà na ba makambo ebele mais na ligne ko aborder na kuna pena na mozindo te pambate toujours ko sangisa bani parce que au moins soki na ya wana no lobaga bilobela mingi bo lobaga joma kazol ba bilobela donc to lingi pena to ça la vraie investigation to kangisa makambo nyonso pona to meka mwa muke ko expliquer bana papa Simon Kimbangu nini ezo salama na kati ya makambo ezolekaka yo mto fanda na ndako na yo babengaka yo bazoyebisa yo ba makambo oyebi te ba détail ya ba makambo ngo ndenge ezolekela ekozala bien olanda pena video na bokebi penza makambo wana eleki na Angola décision ya gouvernement angolais babiloko na esalamaki depuis 2002 donc je crois mais pardon na 2003 nde ebimaki même na journal officiel qui est église oyo eza reconnue na Angola
ezali église kimbangiste oyo eza na golf. Donc côté ya 26 égale à 1. Alors batu ya bandeko ya côté ya 3 égale à 1 basalaki ba tentative makambo ebele ezaka mawato parce que l'air bango bakendaka na nkamba kuna bakendaka kokosa makambo oleba lo ba vérité ezoleka na ngola bango bazopesaka yango bomoni ke na mwa temps moke na mwa temps moke nkamba échanger ba représentant na côté ya 3 égale à 1 mingi oyo toyebi bango oyo toyebi makambo na toyebi bachaki ezalaki papa Amelia balongoli ye ebaye kocha papa mosusu balongoli ye epe baye ko remplacer on a ebite peso aussi balongoli ye. Donc babiloko wana nyonso ezosalama eloko ememaki yango ezali position ya gouvernement angolais par rapport na makambo ya église kimbangiste parce que président Eduardo dos Santos atindaka bato pena na nkamba bakende kosala investigation ya makambo ezoleka. Alors awa siko tozoloba bona 2014 2015 bango moko baye kosala conclusion makambo bamoni pena ba vérité ya makambo ndenge yali. Alors pona kozala mukuse na décision wana en tout cas esalaki côté ya 3 égale à 1 pasi ndenge pe bamemelaki makambo yango pa ya papa Simon Kimba Onkiangani yango nalingi bolanda nanu message oyo ya papa Simon Kimba Onkiangani mutamona yokaki nde korayenga na monaki tobebisi tokoya komona lisusu pasi. Alors bituna mpe ezali mingi menini yango kaka Angola toyebi ke na Angola papa Paul nde akendaka mingi kuna mpe avandaki mingi kuna kasi likambo yango nayokaki yango nde esalaki nga pasi okomona moto moko asali yango biso nyonso tozwi etumbu nini kaka papa Mpumalo papa David alobaki ete bingomba ya biso kimbangiste kotikala kaka moko me kuna ye ape kosalisa statut na chef spirituel adjoint Paulo Kisolokeli signature pe bini ale statut pe bini ba publier yango etango na yokaki ngambi oyo pasi te alors na monaki sikoyo monani ke biso kuna na Angola toza lisusu te 3 est égal 1 pamba te ba reconnaître 26. Alors mukole nga lobi oyo basali kuna ekozala na bango pasi mpona makanisi na bango basalaka plan boye mwana nyonso ya biso bapapa place nyonso azali ye nde akodirige bamosusu na Angola bamosusu na Canada bamosusu na Brazzaville bamosusu Afrique du Sud. Alors ekomelaki biso pasi likambo wana makambo papa azaki kopekisa biso tosaleli yango. Alors yango nalobaki mokola ye lokola papa Paul akomi mokonzi ya lingomba na Angola donc 26 nyonso fo balanda ye kuna na Angola parce que ye nde mokonzi ya bana ya 26 bongo nde bongo te ozala wapi stati na bino ke kobimela na Angola biso wapi na Kinshasa na Nkamba donc oyo kozala pasi bato bakolanda bango mpo baya na Nkamba parce que bango si bafongoli ya bango lingomba boye te yango bomonaki ngai te me likambo esalami kuna eza malamu te. Nakanisi batata na mama bino moko bolandi message ya papa Simon Kimba Onkiangani.
na kati ya message wana eza na makambo ebele, eza na ba leçon ebele oyo biso toko tirer na kati wana. Na kasi na bino bato balobaka ke papa Paul Kisolokele azali mwana ya papa te, papa azali boye na boye même na ratelki bolobaka babilo moko boye eza malamu te oyo penza eza na nzela te. Mais na kanisi bo surveiller bien langage ya papa. Ngale na landi yango ti sikoyo nazoyeba te na kanisa pena nini. Donc pona ngana ko na observer comme si ti lelo boye on dirait tozaka na biso ya kokabona te. On dirait église ezalaka nango parce que kuna tolandi na maloba papa très bien. Alobi ki sali pasi makambo ba papa bapekisaki. Ba papa balingaki jamais que église ezala ya kokabona. Donc ti tozalaka ba misu bazana mokoto, ba misu bazana centre d'accueil, ba biloko na nyonso. Donc on dirait loko ezalaka nante. Donc ti ke ba kosala ki en tout cas officiellement bato ya côté à 26 ba poni sikoyo ke biso tolandi nzela oyo. Na yeko comprendre pourquoi ba papa ya 26 ti lelo ba loba kaka ke tozana besoin to vanda to solola. Pamba te tolandi maloba ya papa. Et ce que tolzongi sima to comprendre que papa Simo Kimba onkanga na bandaka na yeko loba mais biso ne tokanga matoi. Makambo papa lobi bota bokbol na kasi bokolanda langage ya papa très bien. Donc boza la patient bolanda pena makambo na zoloba très bien. Na bino bato lobaka bilobela ko loba makambo zanga tina awa na video bokolanda mo makambo mingi. Na landi langage ya papa très très bien. Donc papa azana souci ki andeko na ye oyo azana ngola na par rapport na makambo ba yebisi ye ki papa Paul a yé a commis chef spirituel et a changé lingomba. Vous comprenez? Donc ti bato boganga na bino koto ya boye 26 soki ndenge nini. Donc on dirait tozakana nous séparer te. Ti ba memeli papa information wana. Et papa esali pasi. Kuyibike na ngola. Papa Paul nde akendaka mingi kuna. Pe avandaki mingi kuna. Kasi kamunga na yukaki ya mwende esalaki na pasi. Na kanisi tolandi langage ya papa. Tokomona elobeli ya papa ezali ndenge oyo par rapport na batu mususu boyebelité et peut-être bino ba mususu boza surpris bolanda pena message ya papa très très bien na bokebi nyonso bolanda yango malamu boko comprendre que papa azana souci moko bona motema na ye ou bien azalaka na souci moko na motema na ye. Na kanisi tango papa Simo Kimba onkiangani aloba makambo lokola biso na mitema na biso sito kotisa makambo na kati tolingaka oyo ya mabe ou bien tozali déjà prédisposé ya ke donc on dirait papa makambo azoloba onka na sens ya mabe eza sens ya kobongisa te sens kaka ya mabe. Donc si on a landi message à papa très bien na ko comprendre que ndengaka ba papa na biso côté à 26 balobaka l'air nyonso conflit oyo eza conflit moko nire ya lokuta on dirait loko moko eza na ngote mbala mosusu papa Paul Kisolokele na Paris journaliste moko congolais achaka bango en contact na papa Simo Kimba onkiangani. Papa Paul alobi asolo ana papa Simon lokola kutu problème ezalaka te. Il est losoko kota le lobeli ya papa oko comprendre pena bien que biso nde toza na problème ngai na yo toza na problème yo mtozolanda ngai biso mto na problème e mingi kati na biso tokozala surpris na kanisi mingi tokokima lingomba pamba tokolobaka biso tokanisa kezalaki boya tokosutuka kamba te ndengaka bapapa bango balobaka ndenga alonde na maloba lingomba oyo ekokabwana ka jamais ekotikala pe kokabwana te lingomba ekokabwana te ekotikala pe kokabwana te biso bato tokozana na ba conflit na biso oyo akekuna mais lingomba ya papa Simo Kimba ngo papa bamoneli pasi ezaka moko biso bato tokotsa na biso ba conflit na biso oyo akekuna oyo apesi mukongo oyo akeboye mais lingomba ya papa Simo Kimbangu ezali moko
pe kotika la moko et mutu moko te na mokili ya ko kabulango. Na kanisi to landi bien langage ya papa et le belnae. Mais na kati wana nengaka ba papa misato ba tei biso. Na matei yo bango ba tei biso et pesi biso mayele. Et même oyo bayoka ki matei pa ya même oyo bayoka ki matei direct et pa ya ba papa boyete ba video ezali. Bato oyo ba vivaki na ba papa bazali. Oyo ba pesaka ba message wana. Ndenge moka lobaki avant tika biso que matei oyo biso toko pesaka ba message na biso yango wana nde eloko boko kotikala nango. Mais toye ko constater que malgré ba matei wana bato ebele pe bazali pe kaka kobunga par rapport na ba message moko contradictoire oyo ezali kopesa ma par-ci par là. Na lingi bolanda message oyo. Na ebi mbula te mais ezalaki na Pointe Noire. Je crois na paroisse ya Mpaka. Papa Simo Kimba Onkiangani azalaka wana na papa Zako. Papa Zako azwaki maloba. Et na maloba oyo papa Zako azwaki yango na ngana komi loba ke na kokamwa kutu te po ba position batu mingi bazalaka nango. Lelo ekokamwisa ngai te pamba te makambo batu bakomaka batu mususu peut-être yo ozolanda ngai makambo yo ekomisi batu mususu ndenge bakomi boye eza makambo bayoki directement na ba source moko boye et transformer bango. Mais tokeba parce que biso ka bato to changer on la plupart au monde ba kimbangiste ya kala o bayoka ki matei direct par ba papa bango moko. Mais na lingi bolanda na message ya papa Zako extrait au bolandango comme ça tokozonga pona to meka ko réfléchir biso na bino ensemble. Mbara mususu papa Kurutu na mama Kurutu to vandi na wote Lubumbashi. Naza kulala kungi pona vanda kimingi na Katanga na ye kuzonga papa Kurutu na bibenga Zako. Na ye babenga kinga paseke na Gombe esikanga to vandi mingi ngande naraki lukula mwana ya mubali ya mukolo. Ba responsabilité mingi papa zaraki kopesa ngai parce que na tambu toza kukula ka papa Kurutu papa Mbanza papa Leki différence ezalité ozala mwana ya papa Kurutu mwana ya papa Mbanza mwana ya papa Molongo biso différence bozalaka te pamba te tozali bandeko bomba bomba. Papa Kurutu akosala différence te papa Mbanza akosala différence te papa Leki akosala différence te biso nyonso tokobanda esika moko kosolola esika moko mokolo wana alobi yaka alobi nakuti papa Alphonse avandi nazali koloba makama papa Kurutu mowe lia mela meli loba na ye keba basakana kanango te bomba bomba. Papa Alphonse azali te na nzoto mina mulimo azali pamba te azalaki wana tema ya papa Kurutu mama Kurutu pe yende yaki kozwa ngai azalaki wana biso nyonso po na yebisa bino na likambo moke pour que vous ayez un bandemi, une source baké gauche, une source baké droite. C'est dangereux pour la nabé wana. Ya lobi boye. Ya lobi boye. Tobengi yo pambate. Yo zali yaya. Pe vous zali bandeko. Kupanda lelo boye bete o bazali bande kuna bino azali kuna kisa papa Alphonse nama imatali bola na malamu nama imatali wana papa Kurutu ndozali kulo jadi nazali kuzongila ndinga zali kulopa nama imatali makambo na Nzambe na makambo ya mulemo
nankamba problème ezali te na libota na nkamba eyali ya kuningana te me pasi ekozala pamba te na libota na Gombe bana oyo bayali na programme na matali makambo na Nzambe eyali libota ya Mama Nsalulu Pauline wana Mama Nsalulu avandi wana banvos bango nde baza na programme na Nzambe bango nde fo balanda bino na nkamba me bazali na se bavandeli bango na se na batu mususu na bana mususu oyo bazali na programme na Nzambe te na boye mobulu ya lingomba na mikolo ezali koya liboso ekobanda na Gombe awa pe ekokoma te na Mokoto ekobanda wapi Gombe ekokoma te wapi na Mokoto elelo mobulu ebandi wapi ekomi wapi na Mokoto papa kurupa kosaki ape bozala mayele nakanisi bolandi message ya papa Zako. Papa Zako alobi papa Kisolokele abengaki à faire comprendre que likambo ya Nzambe ezali na ba papa ya Nkamba, donc bana papa Fumambanza e bango bakosala nde na bana ya Mama Nsalulu. Nakanisi bino bato bozo comprendre eloko neza na kati wana. Mais nga na fani na tali na oloba te papa zo kosa ou bien ni tout ça, mais nazo réfléchir kaka na makambo nga na yoka pa ya ba papa o na yoka kana ba video ndenge to ebeli ba tata wana misatu. Donc nakoloba kaka ta toza ba famille ozana bana na yo soki to tali yango malamu tokoloba bien ke na nzoto boye soki to tali yango ba papa ba kolisaki bana na bango na ndenge ya ba séparation te o cousin o boy. Mais so to koti pena na réalité parce que tozo pesa na mayele awa to koti pena na réalité papa Zako donc azali mwana ya leki na ye, donc yo boti bana na yo oke sikoyo pa ya bana leki na yo obani koyebisa bango ke omoni bandeko na wana mususu, donc bana na yo omoni bandeko na wana mususu, donc baza ba yuma. Donc ndenge ezali boye likambo ya Nzambe ofalaki basala na bino bango bamitiki bamonela bango. Donc muto azo comprendre que donc tata wana azo ko séparer bana azo ko séparer bango azo lakisa ki omoni bino awa, donc bino nde mutu bokozala boye omoni ba wana kuna baza bazo monela bango. Donc masolo ya ko solo entre bango batata na bengi mwana bandiko betela ngo masolo ngana lobite ke papa akosi po nazalaki te na epete. Mais natali kaka ndenge batata wana oto yebi ndenge balai ko vivre nazo raisonner kaka et na yoki pe na ba papa mususu kaka na ba message oyo bango bazo pesa lokola extrait bokolanda sikoyo ya message ya papa Charles Diangenda azoloba ndenge nini batata wana bazalai ko traiter bango. Na lobaki na bino mbala na mbala tango papa alingi kosolo na biso akobenga biso banso atikali kobimisa mutu moko te, atikali kobimisa mutu moko te. Alobaki ali yo kokota te bima yo na papa Mfumalongo papa Diangenda na le 24 mars 1992 totenzo ta papa Kulutu le 23 na kati na mausolée et ya le bina biso mutu moko zonga te bino banso bozalao mutu moko zonga kite après kotenzo ta papa Kulutu na kati na mausolée mutu moko zonga kite
Alors, je vais m'entretenir avec vous. Tango toke kokota na réunion, alobi nalingi te ba mibali na bino baya kokota. Nalingi pete basi na bino baya. Oyo ezali makambo na ngai na bino. Bino kaka bana na ngai. Ya solo etungisaki muke. Babo kilo bayokaki mwa pasi. Mais biso beto koma bana na yete. Papa lobi tango bino bosangana ke bana na ngaba kosalaka te. Oyangwana na bengi kaka bobeta ngo mabakote ezali kamoko ezali normal. Yango nazali kaka na besoin ya bana na ngai kaka. Ya solo batata na ba mama biso nyonso tozalaki présent. Mutu kaka azangaki mama Nsimba. Azalaki te pambata wota ko bota mama Tracy. Iye kaka mutazangaki. Mais biso nyonso au grand complet tozalaki na kati na salon ya papa Mfuma Longo na résidence bakobenga comme Mokoto na Nkamba. Na kanisaki papa koboya. Alobi papa, mais je vous ai vu avec une caméra. Oui papa, nous avons une caméra. Alobi apportez-moi ça. Vous devez filmer cela. Na kanisaki papa kolobati to filmer yango te. Batata na ba mama image ezali. Mala musuba l'extrait ki bino mwa extrait kaka ndambu. Biso banso tozalaki na kati na réunion wana. Papa exclure mutu moko te. Oya lobaki na biso ezali ya biso. Eloko kaka na kokobakisa. Ubina kokolongola muke na kati na likambo lobaki alobi grand-père azana bino esika nyonso bozali grand-père azali. Lobaki soki biyo moko babysitting de grand-père azongi mwasima. Mais esika nyonso bino bozali grand-père est à votre côté. Batata na bamamo. Biso nyonso tozalaki au grand complet. Na lobi mutazangaka obele mama Nsimba. Ya solo batata na bamamo. Na le 10 août na mboka Nkamba tango totiki nzoto ya mama ikiwa na mozole papa bengi biso bansa lobi mutazonga nanu Kinshasa te bino bansa tokutana papa Mfuma Mbanza. Tokoti na kati na ndako alobi bana na ngai na tiki bino bozala bino nyonso eloko moko. Alobi na lingi bino banso bozala eloko moko. Mutu akangali kambu na ye moko te. Soki likambo ezali bovandi bino banso bokangi likambo. Soki bokangi bopesi biso yango totala. Soki tomoni kezali likambo kitoko tokotikela bino bolekisa yango. Bopesi na bambuta bopesi na lingomba nyonso. Mais bolinga te likambo ne uta na bambuta ya pai na bino. Soki boyel pai na bino pona décision te bo examiner ngona no bino banso. Bande konanga bazali awa. Soki nazali kokosa papa si moi contredire ngai. Ou bien papa mbenza a contredire ngai parce que papa zakwa zakine na réunion wana te. Et intéressant ki na ngoyete. Le 10 août. Makamuso le kanaki na kati ça ne vous concerne pas, ça nous concerne. Batata na ba maman. Papa lobi a silisi vers la fin alobi na papa Firmin. Abina lingite bolalawa. Bozonga Kinshasa na butoyo lobi fo bokatsa. Parce que tozana musala munene zo za biso na mikolo za likoya. Ya bomemaki na simankendo le mayebaki kazali ko kende. Abina papa Paul zonga mbangu na Luanda. Soki nazali ko kosa bande ko nga bazali aho. Soki papa simo aza sincère ou bien papa mbenza ba contredire ngai. Ya solo batata na ba maman. Papa sengaki bango babi manuita mo. Biso nito bimaki le lendemain na tongo mais bango babimaki na poko wana babimaki.
batata na ba maman oyo azali kokosa nani azali koloba solo batata na ba maman po na nga na mona kango lokona un jour na ba papa ezali un jour na munene. Vous m'excuserez pamba te kokosa et bali kosala susu kitoko te. Et quelque chose qu'on peut vérifier totali likambo ndenge nini yango ezaleli. Pamba te tango ozali kokosa ezali malamu te. Bamizeli bakolobaka okosi likambo kaka komona na suka nango. Ezali soni mingi. Papa Paul ake nangola na sima papa mfuma banza te ake ikuna sima ah alors c'est grave. Je crois que ce n'est pas ça qui doit chercher à nous diviser, ou bien qu'on a d'autres intentions, je n'en sais pas, mais en tout cas ce n'est pas ça qui doit nous diviser. Nakanisi batana mama bauti kolanda extrait wana ya message à papa Charles Diangenda. Tant on a comparé yango nazomona ke oyo papa Charles azoloba na oyo batata na basali na oyo balobaka lere nyonso ezokosala sens. Papa Charles Diangenda azolakisa biso ndenge nini bapapa bazalaki ki sévère envers bango. Papa azalaki koyoka mutu soni te soki likambo wana eza ndenge wana te boyoki wana papa Charles Diangenda alobi alingaki asolola na bana kaka na kati ya bana ndenge papa na biso bazali toyebi mpe ke bana na bango oyo donc bakoko ya bapapa misato, donc bana ya bapapa marteau, bana na bango mosusu baza bamikolo na bango neti papa marteau aza na bana o baza mikolo na ye, donc bana ya bandeko na ye o baza ba mikolo na ye. Mais bana wana malgré ba âge nango ba koti kuna te ya lobi bino bana papa Diangenda même ba bokilo na ye ba koti te, donc ba papa bazala ki sévère. Donc tant on a tali makambo na nyonso ils ont fait réfléchir na réfléchir na tala nanu eloko nini pene zo salama. Donc na kokamwa te lelo soki mingi ba komi ndenge bango ba komi parce que ba yoka ba makambo moko boye na ba source moko boye. Mais toza le sika okimela te pamba te toyoka ki pe ya ba papa. Mais lokola toza na biso kaka mabe to sali choix to pona mususu wana pamba te yango ndezo favoriser ki mutema mabe na biso. Eza ka ndenge wana. Toki papa Charles Diangenda lobi et na makambo nyonso tozo lobawa pona kwa puye kaka eloko ezo changa mubulu na mutu ezo changa mubulu na mutu te parce que na yebi eloko nga na lingi peut-être yo mdozo la ndanga obi bino mamsubo yebi eloko bolingi mais nga na yebi eloko na lingi ezo changa mubulu na mubulu na mutu te po nazo comprendre ba makambo ebele na lingi bola nana no message ya papa Diangenda. Papa Diangenda lera yaki na Niangara matei nini oyo alakisaki bakimbangiste par rapport na bana na ye alakisaki bango nini public pa ya batu nyonso abenga ye muto na kwente matei nini pona tomona ndenge nini batata wana bazalaki envers bakimbangiste et na bana na bango tolanda. Donc ngana ningi tete boko ya bana na ngai na ningi tete bana na ngai bakufa lokiloki bako bazali wa neve ya biso bolo désolé, eza la papa Charles, eza la Mariana, eza la Nelly, eza la Mama Marie, soko banani. Osa la bana nanga ya attention. Okaba la bana nanga te. Obimisa ko mala mwete, bango bazali kutu boko. Mbili mwete. Donc, soko bola bazali te. Bien donaye, bien changer, bien Mama Marie, bien Mariana ye. Donc, par les provinces, tout à l'heure, abazali bana papa, koya bayende ko ya makapolo. So ko la yezalia wa baba te tabia linga kinde esala mandengo wana. Sika sawa,
wana biso wala bi ay sika wana kati zali il faut na ndo la tete ko yona la yifa na papa ya wana kwa bilewa donc les ma ko tete ni so ko ko mususu wala no so tubati mulongo baye anila igara ugana binu kwa tete ni wala nene bana papa so ko mwana nani nakanisi bandeko tolandi message ya papa de Ngenda. Papa de Ngenda alakisaki bakimbangiste ke to séparer bango te bana na été pamba te alobi yango bien pamba te bango bazali ba relève na kati wana toyebi ke ba papa nyonso bazali tanga alobi ba relève alobi bana ya papa Kisolokele bana ya papa de Ngenda bana ya papa de Lungana donc bango ba relève ya mosala oyo bako bazali relève ya biso donc ngana ningi tete boko sabana na ngai yena ningi tete bana na ngai bakufa lokiloki bako bazali relève ya biso papa bakisa lobi alingi te bana na ye bakufa noki pamba te bango bazali ba relève ya mosala oyo wana papa de Ngenda mais tolanda papa Charles tango papa Charles azolo bango alobi soki mutu moko akobima entre bango a contredire ye tango na nkamba papa Charles a raconté lisolo na nkamba tango papa Mfuma Mbanza tango amoni tango na ye koki alinga tika biso abengi bango bana avandisi bango alobi kaka makambo oyo ndenge kaka tozolobela awa kosangisa bango alobi soki bolingi bosala likambo boyokana bosangana bopesi pai na biso bango bakomisa ngo ba papa Simon Kimbangu donc nyonso wana donc ezolakisa ngai batata moko oyo bazalaki balingaki bana na bango bazala lisanga donc nyonso nga na bina lobaka babiloko pamba te makamba lobaka babiloko ba polémique pamba te ko ndima na nga na motema ezolakisa ngai ndengwana nakanisi na ba preuve azomona donc na yebi ke bato ebele ba interprétaka makambo na ndenge na bango donc moni mutu soki déjà amitondisi mabe na kati donc akoluka kaka esika mabe ezali po ya appuyer ki mabe na ye akozala te na motema moko ke azozela a comprendre o nzamba akotya na kati na ye te donc lokola ye aza na mabe etondi alingi kaka ayoka place mabe ezali mais mpona to comprendre ndenge bapapa balingelaki bana na bango bazala eloko moko mais totala maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani ya ebandeli tokoyoka bien papa Charles Ngenda alobi mosali ya Nzambe tolandaka maloba oyo alobi na ebandeli na ebandeli papa Simon Kimbangu kianga na lobaki nini tolanda mosali na Nzambe oyo akubimisaka liboso yango ifo bosimbaka nanu le 26 août na mboka nkamba na 2001 biso banse tozalaki oyo bakotala kango na télévision. C'est dommage que les garçons na télévision te je sais pas pourquoi biso moto telemisaki papa Simon na maloba na ye bino banso bolandaki yango alobi banda lelo soki likambo ezalaki abuo ye moko moto alobaki boye toyokaki bie toyokaki te ndenge tobotami kokabwana ekozala lisusu te kimbangiso ye toyokaki ubie toyokaki te il faut bazongisaka tout le temps na RTK eza ba archive moko ezali très important ndenge tobotami kokabwana ekozala lisusu te na moto ayebi te akokanisa ete tozalaka na biso bakimbangiste te tozalaki na biso mpe bana papa Kisolokele te tozalaki na biso mpe bana papa Jalungana te tozalaki na biso mpe bana papa Ngenda te boye te yango wana RTK s'il vous plaît ezali instrument ya évangélisation soki support yango ezali ya kobeba ya kosenga tokopesa mosusu eza très important. C'est comme si nous n'avons jamais été kimbangistes. Ezali mawa pesoni
nakanisi bino moko bolandi papa Charles Yangenda na ebandeli papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki nini. Papa Simon Kimbangu Kiangani alakisaki biso ke donc na bomoko ne réussite ezali et soki mabe ezalaki mabe wana ekozala lisusu te. Soki ye akimi bandeko na ye bango pe bakokima ye. Ngai so na kimi bango bango pe bakimi ngai. Alobaki na bango soki tokaboli bango tozo luka échec. Soki bosali mabe ba ndeko na ngai ngana kosepela te. Et la question vous avez préparé échec pour la biso. Kasi soki tozoya kokangana réussite ezali. Eza boyete Sikoyo awa biso tozo sepela na biso biloma miso bolobika donc yende tata na bango. Mais yende tata na bango peut-être oza na raison, soki po oza na raison ye tata na bango. Bon tata na bana ki mabana. Yo so moni mutaboti bana na ye bangwana neti mutu yo zolo bana ngai ozana na bana zona exemple na yo. Voisin na yo aya olaksaka yo ke kende sangana na bana na yo. Eza na sens te. Oza kuna musika kuna ozo kipe bana de voisin ya ko benga yo sangana na bana. Eza na sens te. Kutu soko soyi tata na bango kasi fazala ndi na bana na ye ensemble. Ozo mona teke eza kaka kimabe na biso na kati ya ngonde tozali ko appuyer na babiloko tozo ko interpréter na ndenge na biso moko. Na makambo nyonso ezalaka na bato ba manipulaka bato. Bato wana nde bangwana nde onga nazo sala neti mwa video yo pona na tirer attention ya bandeko oyo bazanga na bango bo balandaka bilandela. Peut-être yo mtozo tala ngai. Équipé na ngote, ok ndaka na 3 égale à 1, na 26 égale à 1, équipé na ngote. Ko se sentir na yo te ko Joma Kazo take bata 3 ou bien bon rien elokote. Ko chango ndengo na te. Pa matin na yebi ke bato ebele bazaki ndaka na 3 égale à 1, aza map kimbangiste ya solo. Soki lelo yo atiki mokili yo nzambe makambo na ye mususu le mususu mona patala ngote akotisi ye. Eza pe na bato ebele bakendaka na 26. Mutema mabe azana makambo sa mabe. Ozomona. Donc se sentir na yo te da so ba bi 3 égale allez yo même yo zana malamo alors yo kaka pasi ya biso bata 3 comme le wane chez équipe ya football. Ozomona. Ce qui est poli donc ya avec équipe na biso bolo ba mabe mingi te. Ozomona o eza makambo ya molimo ya motu na bizaleli na ye. Batu misusu ba yebi ke ba kobikisa mana bango te. Balingi nde bamema bato ebele na muzindo wana pamba te bango bamiyebi. Ba manipulateur bazali na makambo oyo. Siko yo zanoka mwa innocent moko boye ta muso zaka no na poto depuis kala bazwaka téléphone babenga okamwa teke donc bozwana na papa Martorel problème te eloko moko te okoma na eka ennemi na ye soko aza kuna na koti na biso soko moni mutaza na okota wana te oke ozomona ngo teke yo nde ba manipuler bato bazo sala musala wana bazali. Ozomona donc ezali mutu na mutu. Nakanisi batatala ba mama tozwa mayele ba position na biso ndeni toko ko positionner yango na ba makambo mosusu. Tozalaka na loyenge te ya kolandaka parce que kuna balobi likambo. Po oyo tozolobela makambo ya politique te. Eza makambo ya nzambe. Munyoso ayebi to sa ba chrétien biso nyonso. Ndenge nini bato ya politique bakoma côté ya biso bato ya nzambe. Est-ce qu'ils ont ça la sonité toujours quand même sonité. Mais ça na bato ba yebisa ke za ndengwa na bazo sepela na bango na ba makambo yo bato bazo sepela na bango na ba conflit yo bazali. Ozomona bato bazo sepela na bango bazali les deux côtés hein. Eza la côté à 3 égale à 1, eza la côté à 26 égale à 1, bato si ba komi confortable na makambo yo ba moni ka to konye na biso na liro bazali. Bato wana ba pesa bato masengi nya mabe. Ozomona. Donc yango na lobby yo soko za kana na 23 égale à 1, o za kana na 26 égale à 1. Comment na teke tant bazolo bela ngai te. Ozomona. O bazolo bela ngai bobo non. Na le 26 août papa Simon Kiangani yemoko. Mutasimba kifimbo na maboko azalaki te. Mutasalaki pe pression azalaki te. Alobi banda na mutakia dite na mama Solange. Tozali mutumbo
banda na ye Kotiat bina mama Solange tozali mutu moko toyokaki bien toyokaki te alobi tozali ya kopanzana mosusu aza na Angola mosusu aza na Congo Brazzaville mosusu baza na poto toyokaki bien toyokaki te toza ya kopanzana na Brazzaville na Angola bina poto. Est-ce que ezalaki ndoto be likambo solo kimbangisi to ye ezalaki ndoto be likambo na solo oyo ezalaki na Angola ezalaki nani hein Papa Paul hein oyo ezalaki na Brazzaville nani ebongo bazalaki na poto bapapa nyonso hein kimbangisi to ye batata na bamama tozala na mososoli. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra.